va salenga délivrance va salenga délivrance va senga papier na mibali no bimina ba na été prophète au gang mabe ngamu na yoka soni kuna bossa na taba 10 personnes kaba musicien ka asena yo papier alors il awana ben ndaisandra lina mapote jere avec moi na masi sirena kosa babenga ye mapote avec zela zamene ga kozo msakote parce que zama kosa ngai ne na kota kobina na kota déjà na étoile nanga naza déjà moino banda ta na bota manga na bébé bato ando me matro donc bato nde ba utiliser étoile nanga na simba kisite ngande na pesa bato makam mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est gagné alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate kirdam okomba papa komba mama ona commandé tena komate po anita msu muto na luko wa benanga bagenge tamsa za kati wana donc il faut ekana koma ekana koma na eso ke na bosa na ta ba 10 musiciens si koso bosa na ke 10 c'est que la liste est combien na kominde skoko yokola liloba nzambe na ekota nga na kati na ndabo na bokati na ngai kota vraiment nga evanda milumu nyonso mabeo bato mokili batia nga na ebite ebima na koma vraiment olala pongine na koma olala banana ya église mwana ya poto tala flotte ya kitoko oye che ba condition nyonso pona kopema na elengi nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui tango zo obina na ba groupe ozalaki nango Sandali n'a pas beauté, tu as fait rêver tout le monde na Congo. Là, on n'en disconvient pas. On fait rêver en tout cas poto Afrique, Congo, en tout cas fait rêver bateau. Mobali nini wa o baroye biseke Sandali na yeo aboya azalaki te.
Nzamba Emmanuel Dodi prophète à Salaka. Botia ba doute botia le côté. To yebi na biso ba prophète nyos ba pasteur nyos ba comment juger on batakisi. Mais papa Simon qui m'a pas aki prophète bo sanate. Donc boye baké Emmanuel Dodi aza prophète ya solo. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, J'ai donné mon conduit. This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez John Gaden à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakise la Kaye, les bijoutiers de la musique congolaise puis africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate. Yenda zako tangi sa chant ti lelo mokote akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Jongade oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozala wana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babetolo li solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Voilà, bonjour à vous mes internautes, bienvenue sur Fimbuna News avec Ken Pianapito Palais. C'est la vôtre bébé goût de la presse congolaise, Laura Chou, donc Laura Chou, bébé goût de je sais pourquoi je dis ça. Donc vous informez, c'est notre devoir. Nabi ke erobo Laura Chou simbiso riko na Fimbuna oui, dans le bac non eza palin, donc eza ndaku. Donc ndaku na yo ato chikan orozonga kaka. Donc na chika pour quelque temps et je suis de retour. Je suis passée sur ce plateau, je suis avec Sandra Lina Babote et Moustali Kazu, donc on Moustali Kazu n'est que Erzo Mbimbuta, aza analyste, donc aza na analyse, donc tout cela na ça tu dis que non ça c'est malade, aza malade plutôt, parce qu'il a qui mba sous les colonnes qui a confirmé, mais chose grave, nous avons celle d'autobo tout ça et par prophète Emmanuel Dodi, na zuyo na bité à ça, pour témoigner Nzambe wana à travers caméra, donc il est au fond le biseau déjà j'espère, sans plus tarder je dis Moutali Kazu, bonjour. Ouais, bonjour, bon dimanche. Merci aussi, Laura Chou. Donc, bon dimanche aussi, na ba internaute nyon soazo landa biso. Soki to sangani lelo, ezapona esengo to vivre en live, hein, parce que mikolo nyonso, je crois, bato balandi ba image à Sandra, na ba émission, ba diverses émissions. D'abord, la première fois na mona image Jonathan a filmé na likola pamba na yoka na chair de poule et ça la passe parce que na yo mon on dirait ça deuxième fois ou troisième je crois fois pour boire qu'elle est malade wana alors eza maladi moko malamu te parce que moto abela mbasu ako expliquer ndenge ezalaka eza na pasi moko intense donc douleur moko impossible et là il sera pongi te alors ça la surtout pasi et grâce à Ken ndenge kaka Ken alinga azala na amour ya bato approchaki ye bameki kotrouver solution et lelo toza na église na biso les affranchis biso toza les affranchis et puis na sepeli ya makasi parce que Sandra Lina ba beauté
ye moko pa rejoindre biso ako mpe afranchi liboso Sandra bandaye koya na banjora na bandeko nyonso ezalaki plus mpona koyaka kosambela epuis ere moko akokima te ma ere moko asabsente ere moko amonani ere moko asabsente mainte fois tozalaki so tokutani tozo expliquer que ser na biso prière banégligeaka te biso nyonso na monde na biso ya culture oyo tondimelaka bena liloba te mais soki bena tokoma kondimela toyaka bena chaque dimanche toyebi monene na nzambe siko mpenza parce que toyebi monene na nzambe depuis tobotama mais kokota na profondeur eye nde ntango tokomi na prophète Emmanuel Dodi zenga mambo papa na biso alors plaisir na ngai ya lelo ntango toye culte d'abord semaine passée namonaki image ya Sandra mpo nga nazalaki te namonaki image ya Sandra ndenge balekisaki liboso na chair azotambola bien te alata même rouge boye je crois bazoillustre baimage en tout cas banaye kotambola pena te banaye pena kotitibe donc ezalaki bien te prophète abwakeli bamai azoloba abwakeli bamai azoloba en fait de compte akendaki ndaku alandeli mpe na batraitement parce que spiritualité existaka mais faut komélange yango na médecine parce que corps oyo eza âme nde ezaka spirituel mais corps eza charnel donc faut kosoigne yango mpe na ndenge ya bopito na ndenge ya kolesa yango bien kolanda mwa modalité ya kovivre bien so olandi yango ovivre un peu longtemps parce que nga naza na motu moko Boss Tanguy Brice Lulendo l'ami de Bill Gates le seul congolais ami de Bill Gates motema ma Fefe Fanzu azala na habitude so tosolane na téléphone il me prodigue souvent des conseils à propos kolia ya loba na mbuta nga na 6 à kolia 14 heures à partir à 14 heures ti lobby na liaka manga nazala na Paris donc ayebisa ngai utilité to avantage ya korespecte kolia wana ke nzoto oyo oui okosambela omipesi corps et âme mais faut battre mpe nzoto même biso nde tokoma baminene boye ça nous inquiète un peu tosalaka effort ere moko boye korespecte kolia mpona kobatela nzoto parce que yango nde ezomema molimo parce que molimo oui ekomemama dans les vides te ememama na nzoto donc plaisir na ngai yango wana lelo na revivre ser na ngai Sandra li na babote oyo bato nyonso bayebi monde entier yebi atamboli une semaine à peine atamboli balekisi ye mpe na chair lelo ye moko aleli atémoigné te na ndenge maloba mais rien que kotalaka émotion na ye témoignage mobimba déjà yango wana en tout cas Laura nakumisi so nzambe makasi yango nde tona na sœur na biso il faut to partager ka liloba ensemble na plateau donc ye mo waza na koloba pe o asantaki merci mbuta na bombe moi mketo zonga na ya ça na moni ya ça vraiment na moni ba image parce que le dimanche parce que je te pas là na moni ba image na Facebook ko na moni ya ça siko na moni ya ça télé ko s'aimer parole loba nzambe na bitena zoma quelque temps na cela na ya ça bonjour bon dimanche bonjour Laura Chou bien ça va ya ça bete so no lisolo mais ko expliquer na moni na nzambe wana bat bota la biso nzambe prophète Emmanuel Dodi parce que avant tout le monde qui likolo nga na mona ko na story no tsaki na Facebook na mona ko nsalenga bien te mais l'autre monde likolo vraiment ça va expliquer na bat bola ça va makasi dans au sentir que likolo na ba poste comme olongwe comme ka ukapenda donc dawa bagila ngamba so liboso wana ibando tango bando kauka boye donc wana singana wana kinango ba bengi bato wana ba bendi ngo soki wapi wenge matana mteba ko benda ngo ame oyo prophète yemo Emmanuel Dodi asimbi yango donc na bengi ata bibenga benga te tout pe na na espoir que na obika na za affranchi na obika na kata église ya prophète Emmanuel Dodi donc na tout on a boya ki obenga moto hôpital na hôpital na donc tala na ba poste comme longwa donc nzambe vraiment ya prophète Dodi Emmanuel azo sala donc nazo kene malembe ti potest la malembe nzamba osa voilà malembe ndenge sala c'est na Sandra mbaso belaka liboso expliquer non ezaki mbala liboso to ezaki mbala ka ezaki ya nango déjà et que wana ezaki deuxième fois ou bien mbala liboso nde ozo beta lisolo wana te wana ezalaki de première fois ba benga mutu na ko longola ngo na nyata ngo bezaba mwana moto moko abokola mwana moto pa yokila muninga zuwa po muninga ozo ba créer belé nde mwana moto abwaka kasi ko ngana yako nyata kote mwana moto da temisa moto donc avant hier temisa moto nga de na nyata kiana na mati moto mususu donc yango ba ya ko longola mais ya tout nini ke ezaki destiné na mwana moto
ezaki nani sanga kisinjo wa mtazulenga mutu mo bo piten ye mtalongola bambasu banende mutu ana yaki asala enga mais tout to ba benga na boye spina ngesimba ete na bitu efona kende église na ningi mutu asimba lokolo na ngate tout efona ke église ne mona ke na kende ke hôpital babetinga ba sifan ba antibiotique nde na yo ya pa Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi ndo monde makambo ezo sala mabonga monon et ça a plaisir makasi bon na comme PCR Sandrine na mabote donc na ko regretter maman mokilité ndenge na sa ke mission n'est pas Martin na loba ke na ndokende ba boîte na ndoke bote za façon expliquer mon façon expliquer parce que boîte c'est pessinge le commenter ba musicien ba pessinge le côté nani ba orchestre pessinge le côté mokile pessinge le côté donc on attend na pembe na prophète Emmanuel prophète Dodi on senti que vie na déjà non coûte na zui nan te mais on senti que na mola la pepele na komola muka pepele na mo senti déjà kilo moko na njoto batanga komi olongwa donc non senti non la bongote vraiment na pas samba sou mais na neso pongi na olala loko andi na zaina lokolo normal tous un monde moko monde la culture et même belé pendant que aux exercer les souvenirs métier correctement aux a pas problème na batouté ou pena que les à côté hein moi pas problème ils na montu na intel na copine na ranking pour na mobile pour na problème pour na nini parce que bato ba mama lo belé pour na osandra est-ce que ils ont un problème auto yebi ozo se reprocher nango OK yo moko yebi na mutema moli lo baté OK ko landisa pe lo kwa ndengwana bon bato balobaka na bango moninga ye naza elo mobola lobaka vérité quoi vérité ala nde memelanga ngambo siko na saba vérité ana bato to ando wela na bango vérité wana peut-être nde bato bakotanga nde bango mais nga pona nga na kotanga bango te comprendre nazanga na vérité mona lobaka pona papa chéri ya vérité la mensonge te naloba pona papa chéri vérité mais esanga ke bato ba fanatique mon ba inanga ba komisa nga mutu mabe so tali mbula mbali nazala na wote po bana poto bavanda kimia na mbali na bango ana kisasa na mbula mbete ngani naza muna na mbali tena kangani nzoto mbali na Jésus donc ngatala na bimana ba grand homme bon mwana monita koza mpiaka ke ba bato bako saka no likola mpiaka donc na kanga pena nzoto na bimana n'importe qui te pe nazala na mbali tena bana na mbali tena nazano d'accord te samba okangi nzoto à peine to okanga déjà nzoto parce que faut ça clair Sandra bato baloba mingi pona yo ngai na croire na yo mais belé na ba croire na yo te okangi nzoto moment okuta na prophète Emmanuel Dodi to okanga déjà nzoto pendant que to mono de loin non na kanga déjà banda na longwa BCBG banda na longwa BCBG na kanga na za ba soutenir ngai bato balinga ngai ba fanatique na ngana pe na bato ba obe nga chéri meza ya musika tokutana te mais na kanga nzoto vraiment bana na ngwa BCBG na ko sentir que fona kanga nzoto moni bato ba rêvanga trop bato na bandoko luka nga te maman na ba baisse na ba mpiaka ya mbato suba ko saka nayo donc kotana pena na lenda kwa nga pena suna lingi donc na kanga pena nzoto bana na longwa BCBG na bana linga suma mambalte o abimana nga après BCBG tombola musapi bana poto kutu na linga bango te pona mona trop ba aventurier ba mota ba ndeko na so basi passe na poto kuna mon na linga bana poto te yo bazala moi célibataire to sola na musika mais wa ya peto bimato kendo tête to sa bona sala ngote en tout cas bat ba jijanga na musika bato ba vanda nga baby ke na mbula mbalte pe na linga n'importe qui te na kanga pe na nzoto mais na Emmanuel Dodi susu na église na affranchi donc na kangi nzoto libela ti mariage voilà siko ya sana mais quand on kato mom qui oyebi que non o tolo ba tout à l'heure ah que non komi affranchi au commissaire sans depuis que bat ta biso bazo bate YouTube ba image tikalaka est-ce que ozo promettre batu wana nini to komono ya musulo vraiment comme oteya to komono ya musulo senga pe batu ba ya balanda nzela nzambe oui nazo kene malé makamna so eza kwa muto omela diamba autika mbala monte muto omela shimboka autika mbala moko te mais na bonzambe na osala kena force ata 70% monde 70% pena na 30% ya nukia malembe donc 70% na betango rapide da talaka prophète Emmanuel Dodi ala mutu mo boye o na ndimaka te po na yaka église manakima na ngamon na ndimaka te ke mutu ako bikisanga mbasu na ba une semaine même ba une semaine te donc on a 2 jours kaka na dimanche mardi to na zungia la tamboli ti na yaka oui mardi to na yena tamboli ti na yaka sous le dimanche dans na dendi
donc eza grâce à Emmanuel prophète Emmanuel Dodi donc naza franchi donc na rotika makamale malembe mais bayebaki ba milele ba consort ba boîte ba nini lobi na tumbola na ngaka bato binga pe nazala maison na ngaka tumbola pe moi ba fanatique mingi na ko kendeti mona nga concert batute ba mona nga ba boîte pour boîte kutu na kenda te parce que nga ba million te moi terrasse na vandi na olian tabandeti boye na ko vanda na nga mais on ezali pour na tumbola bino na vraiment na komi mwana nzambe mwana prophète Dodi Emmanuel donc naza wana bo soutenir nga boka sateke lisumu nyonso o bino bolingaka sanda commissaire bo commissaire grave non bino pende bozana bozabe ba sœur les sœurs ils ont été que so yeka na église biso to ba sœur mais na commune de skoko yokola lobanzambe na ekota nga na kati na bokati na nga ekota vraiment na nga evanda milumu nyonso mabe o bato mokili batia nga na ebite ebima na koma vraiment olala pongine na koma olala banana ya église samba sensation nini oyokaki au moment où prophète abwakelo mai parce que les gens interprètent que non ba prophète bazala pe na bisimba simba na bango comment mutu akobikisa mutu mbasuka boto epa simbaki na liboko te atiaki liboko te tomoni ba image nga pe namoni ba image pe dimanche passé bato bamonaki en live ezalaki azoloba obwakilo mai soko nini yo bana osentir ntango mai wana ebwakama na nzoto na yo obana osentir mpena nini na nzoto na yo yaya na nga mutalikasu star na nga tonga on atala pena don alela fort bon on a senti malil na nzoto na ndo ena yek na ko mutema moto likolo moto donc ouais ena côté na église non non senti ndeti likolo na nga awa ndeti nge tombwa me panza na ndeti pota parce que oyo tombwa maki non senti moto non ndeti likolo ndeti nge panza ndesa beta bombe ndesa la pota mais tant ba bois kelinga mayana senti malil na likolo malil na mutema na senti na likolo nga ekiti na lakisa ekutu nene na lakisa pe na kene ce monde likolo ngi kitika na bimino église témoin dans sa tête na sa église kana moment za église la essaye kutu kena nene na essaye kene attendre likolo nga ekiti likolo nga ekiti ba bakinga kama ende na zongi boy dans sa tête na kimia na lala epongi mono na lala te en tout cas nzamba Emmanuel Dodi prophète asalaka botia ba doute te botia le côté to yebi na biso ba prophète nyoso ba pasteur nyoso ba comment juger mon batakisi mais papa simo ki mba on passe avec prophète bo sanate donc boye baké Emmanuel Dodi aza prophète ya solo voilà na bombi Santa Mbuta témoignage to soyoka opposer pe ba question quelques questions ce qu'on a sur ça lobi que non ya ba boakele maiwana amoni ba mom kimie koti likolo kitika le même dimanche wana na ebité lecture ni osala ngana na mo inquiétude muke koyoka Sandra a serment gentil aza aimable aza pe na bato ebele balingaka ye masse ya bato vraiment sikoyo ngai elo nazomituna miracle ekoki kosalama na nzoto ya motu oui mais est-ce que miracle wana ntango esalamaka ezalaka automatiquement esalami motu mpe ozanoka ndenge ozalaka to ya des passages bibliques oyo bakopesa yo ozorévise mpe na ndako ozomédite eza na bapriere moko tierce bakolandisela yo bon neti Sandra nde babwakelaki yo bamai wana parce que fo nazongela sere na ngai bien ke nakoloba mwa maloba mais côté wana fo nazala bomoko na bato baotala biso babwakeli Sandra bamai prophète asambeli oui ezaki part na ye epai ya Sandra siko Sandra yo moko ntango obimi na église dimanche passé ntango okendako est-ce que omipesaki mpe na baprière mpe na profondément ndenge ezalaka to opesaki ka charge no pa prophète Emmanuel Dodi ke no papa ndenge abwakelinga mai bo esili naza na ye ye nde azobundelanga mpa nzambe bon on a encore ça tête on a qu'un qui vont articuler les prophète Emmanuel Dodi charge ouais ben articuler que charge on peut articuler de yo mo ça belate bon on a que des modèles santé na biki articuler ben charge le colonion santé on a église na que ben habité prophète mon to ça marambwana na que mais avant là Sandra yoga avant na kati hotel na singa na yoki ke o mbala moko décider il faut olobaki kuna émission moko boye il faut banoye masiko musique nzambe mais na style ba makoma mais ngana kamwe na oki na sous-sol na ndenge information ya FBI que Sandra a posé condition na prophète Emmanuel Dodi arrête de bien yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class
VIP yeye oyo ezali na cuisine spécialisée na ndenge ya mukie te lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Palin, car est-ce que bato bamona ngo intérêt te que non Sandra babikisi na basu mais malamo ba na condition Palin car pour y avoir église bien à l'aise est-ce qu'il y a intérêt to yeli bena lobi kwa solo zala clair côté wa te nga ozanda kuna ngatongo ozanda kuna ngatongo ti ba pesa ken pe na mutuka na misu na biso tongo ozanda kuna ngai eza ndenge ya prophète Emmanuel Dodi atala niveau ya mutu ye moko atali ke mwana asele mokili belé mwana asele mokili atamboli monde entier tout du monde azui lifuta te ye moko nga na imposer te prophète na lobi to yoki wana eza ya vrai to eza ya solo c'est faux bata songi c'est faux na lobi pe lokote na lobi pe makambo wana pete nga na yebika ke na ngola nzambe prophète otanga poser na vie o bat basekaka nga batolaka nga bafingaka ngai bato na sela na mokili basala ngote et pas prophète na ozwana nga ngo on comprend ya ça bien prophète azolo kwa adopto na monde ya ndiabo nzambe parce que bato sela na monde ya mokili ba kai ko sala makambo nini prophète ko sala ouais prophète au sala ngo donc na préféré na ngai na ya kosambela awa pona ebike awa donc na obinela nzambe na oyembela nzambe na ebike anaza mwana prophète na ebike lifute ezale olinganga jamais te na ndoza tambola kana moto na taxi express ate sala 10 ans 15 ans 20 ans mais aye moko ayebi place nini ataka valeur ya bato aza mutu moko alinga bato ba souffrir te oyebi prophète Emmanuel Dodi talo okenda comment quoi patron ta ma voiture ba ministre patron comment le patron oui comme patron ta le pangwana oyo pangwana ta parce que papa le pangondé wana te cité fin patron pour voiture ko sala accident que na ngome le pangu cité fin et wana sko to benga sko ken il est vrai patron comprendre eza pour intérêt te ngamona nina sala nzambe parce que na mona kike na mokili esangelo te moninga na na mbutalika sunga pe nandi na za boeso tali bien batu nuni ba tuna na confesser so na simba bakisi na kata ba manzolo ko ngana kata manzolo te na simba kiste ngai ne na kota kobina na kota ka déjà na étoile nanga naza déjà mwano banda ta na bota manga na bébé batu ando me matro donc batu nde ba utiliser étoile nanga na simba kisite ngande na pesa batu makambo comprendre na simba kisite wana vraiment ata ba kosinga na mayo esala keke so coach simba kispochikala donc on ko ndima ta ba stam ba 200 mai na kota donc ba sentir que na simba kisite samba nini pene la kisayo to nini pena esida la yo pour croire que bazwa étoile na yo bon pour oyebi to na bina déjà un azana kati na déjà bato ba ministre ba proposer nga mabala ba ministre ba proposer nga mabala somme ba proposer nga mabala mais tant ngai na kati orchestre na vandaki na yokaki o ba président nga banda koloba na vandaki do na bebisa nyonso na boya nyonso mais ce que tant na santé que tant ce que to beba na ba président na longwe na qu'est-ce que pour ba ministre ngo ba ya ba batongo ba ya ba ya kali sisute donc tant ko ki makam na ngetikala est-ce que on a contexte te que tant ozo obina na ba groupe ozalaki nango Sandali n'a pas beauté, tu as fait rêver tout le monde na Congo. Là, on n'en disconvient pas. On fait rêver en tout cas, Poto, Afrique, Congo, en tout cas, on fait rêver Batou.
mobali nini wa bakoyebisa ke Sandra Lina yeyo aboya azalaki te. Tu es trop belle, trop attirante, tu faisais bien ton boulot. Et que dans le concept, était que nous avons président, nous avons groupe, nous avons une importance pour que nous ayons une étoile. Parce que nous avons dit, ah, nous avons un tel, nous avons un tel, à combiner moko, étiquette ni dans le marché, peut-être que nous avons. C'est bon, mais dans ces eaux, tu as bien ma balade. C'est bon, mais dans ces eaux, tu as bien ma balade. Danseuse batika obina babala babota bazana bana na bango bazana bafoye na bango donc ngana ibisoka ezaka bon on a comprend bien ba wana babenda bétoile na bango te yonde babenda bétoile na yo bon en quelque sorte mutu mdana étoile na ngai étoile na ngai da yo brûler makasi bon il faut zong ça ba film lo rashunko su zong ça benda ba film mo mona ke mko su zong ça benda ba film mo mona ke étoile na ngai da ende monter ba ninga ba étoile belenga ngenga na ngo mais so o ezo brûler makasi on dit bazwara comprendre. Merci beaucoup Mbouta. Sandra, est-ce que vous précisez que ça va leader on a tout battu musupo bima na bango bako yibo étoile parce que au moment où vous avez un leader on a un succès makas on a pas côtoyer battu ko bari ba mina yo ba misupe ba connaissance à musique ba misupe ba na Hollande on ba na proposer non lobby est-ce que cause à la paix bangote il faut les alaka ba leader on a bon on va vraiment na bona d'aller protéger makas c'est pas ba leader. On a comme des ensembles dans la ligne de Amakamouate pour zozong sanga sur le monde à Molili. Pour zozong sanga sur le monde à Mokili. Mais ming finalement passé na ba musicien. Bon en tout cas, on a rôle bana point oyo. Lecture na na sala. Sandra vraiment eu conscience. Voilà. Mais si on a souhaité na mona bana Sandra mo to vandi bana ya muta vana. Moi des mots, moi des paroles la Bible. Au kumbeli biso na moi prière. Est-ce que ça t'arrive vraiment à voler le prier à voler au prier est-ce que vous avez na don ya prier bien bah on va copier vraiment avant voler la prière avant kolia na prière moninga maman bisa tikinga to na 9 ans papa nga tikinga to na 10 ans na kula de na koko na de moi na za traumatisé na no mona de o baninga na ba parents na bango ba osela nga ngote tina ko se retrouver na robina ils apona osanga ba parents vous comprenez tu robitina se retrouver na robina ya apona osanga ba parents pour série on attend na za ki bongo batnu so ndot na mona kitoko boya zo bina ba parents est-ce que baza donc c'est que ba parents baza ki te dans na kula de na koko donc koko la sanga déjà le sambo ko yeba avant lia ko sambela avant bima ko sambela avant la ko sambela donc ça est très important pour ngai bon tout ça ya Mbouta non c'est la musique en zambeti yo posa oza franchi yo za ya nanga na osenga o cadrenga holandais o ya o cadrenga e oza o cadrenga parce que ken azala o cadrenga yo oza o cadrenga ba franchi ba o cadrenga yo mo mona ke bonzambe comme na tanzoto voilà donc mutalikazus c'est à moi 5 ans o encadré orienté oui moi j'avais ma casse na chorégraphie bonzambe c'est quoi Sandra baptême quand papa baptême eza jeudi kako jeudi mercredi non ya mercredi naza na jeune ya tongo ti 18h jeune nani jeudi na tongo basalinga na ya na ba 16h après to na ken après ba osalanga baptême. OK maintenant milliers ozali ozo fréquenter toujours bateau basala mama mukili oto benga ke monde ya showbiz. Est-ce que vous supportez pendant que vous avez déjà église boye est-ce que vous mi batela bien pemena bande gono bozana bon parce que vous kabonate est-ce que ils ont des lots vous penser soit au bendana soit aux algana bango ou comment bah on la question moka bien pour vraiment bonzambe kota makasi faut na koma millier moko naza bon bande ko nga ba boya ngati ba bande yo talangai visite yo talangai za problème te na pina ba camarade tenga ba camarade na tika bango tongo pour nga ba camarade tout jalousie na ngai donc naza na chance ba camarade te moni ata boye na komi mape ba monde naza boye naza ba masse belé pe ba danseuse naza pe ba masse belé ba jeunesse na komi ba on pe na prière au moins tant ba oya ba yo kinga zuwa naza ka lokolo mabe même na prière ba yo kinga zuwa zuwa on pe na ba on pe même na prière ba yo kinga zuwa tam susu ba oya ba te kinga na ya tongo église na mona prophète mais tam suwa prophète ba ki sanda kota na yo moko ou bien ya isa ba tikala jalousie banda déjà wana donc il faut za déjà tant comme na pembe na bonzambe il faut comme stage
conscience bande sala comprendre na ko mema na nga bango ba koya na bango po na za mutu mo pe na ngaba amba baninga ezala bien ndenga mo pe na otina ba difficulté makasi ba musupe ba meme nga kene église bo na kende na ngai mais nga pe funa mema baninga a pona lobiko za pa Emmanuel prophète Dodi affranchir pour battre sur base de Raissa Vambili Raissa Vambili na zana souci on mema Raissa Vambili wana camarade na ngai Raissa Vambili to banda tongo Raissa Vambili journaliste amnene na zana na bien atikala na Beki ça fait 7 ans azana Beki banda sala accident en 2016 dans 2010 donc souci na mema Raissa Vambili souci na vraiment to mema Raissa Vambili pour ata zana Beki mais awa ozora même kimia ata azana Beki était umeli mais quand même kimia na bonzambe pas prophète Dodi ezali ola quand même pongi kimia comprendre pongi ndemo so mutataza bien ndenge nini ataza na ngopete mais so ola pongi kimia te za mabe banere ko okata na comprendre ngata na zana ngelo te mais pongi ona ko molala pongi ona ko molala banana kutana na prophète Emmanuel Dodi en tout cas ata la na Sarkozy na ola pongi bonté ah bon voilà mais c'est que ce to sentir on descendre pas comme zela dali bala bon libala so ye na boyata na minute bana libala so ye boyata bon c'est là on pressé oui té na c'est là on té libala so ye na boyata il faut na balati makamna so faut changer bana mokili ba esenga yo na bala te na ni te mena sa ba ina ne simonda kumoko ba to bana lobela on te faut rappeler rapport histoire ba changer en te ouais pour na aider moi ça libala na mokili na za moi ça libala pe moi ça un grand homme avec grand homme comprendre pourquoi pas na bonzambe pe na za la moi si ya mutu pe na vanda na za kimia comprendre so libala ye o pasteur o nini o nani mais on pasteur te a tapé président moko boya la ligue moko to ministre to ata nini ata musicien ya mokilité ya nzambe ba musicien mokili benande croix ya croix kutu po bango pe ande za boye basalenga délivrance basalenga délivrance basenga papier wana mibali nino bimina bango na été prophète oganga mabe ngamu na yoka soni kuna bosana ata ba 10 personnes ka ba musicien ka asenga yo papier basenga te po za la délivrance komba papa kirdam komba papa komba mama ona commandé tena komate po anita msu muto na luko abendanga bagenge tamsa za kati wana donc il faut ekana koma na eso ke na bosana ata ba 10 musiciens siko so bosana ke 10 c'est que la liste est combien? Bon, la liste est à 17, 18. Hein. Voilà. Ah, Sandra, 17 moquettes. Ça, c'est tant de beaux Gabi mami bale belete. Nazara trop protégé hein. Ba wana pe ona komi wana. Ba ba blo mo boso. To ba iba kaka mais principal azali ka moko. Blo mo boye bi. C'est to kanisa po checker na liste. Yé pe azara na liste. Voilà alors na susana yo malobani no koloba na bat ba Hollanda bis. E ba fan na ba monika na lolo bongo motema po ba oze la baptême na des koloba. Bon ba fan na ngai moni ezara bien so muta oloba boye ezara ko ba témoignage. Ezara te so moni muta lobi boye ko mo finge lisusu mon. Bo mo finge parce que mutu mongo te oyo asala lisumu. O asala lisumu te azate mubiso tout o abata masumu mais bien nanga kana sepela na masumu nanga pona simba kisite na pesa nzambe mkongote wana penda ata bokoko tsanga wapi na pesa nzambe mkongote na simba kisite na sala musala nanga na étoile nanga nzamba tina nga tilelo donc kobimana ba musiciens oui j'ai sorti avec les musiciens wana kesenga nga délivrance comprendre mais après ça délivrance tanga esenga kena bala na vanda kimia na kuma na bala na sala pe vie na changer vie na wana siko miliana bomo na ngai ko po bomo na ngai ko moi passe wana miliana siko po bomo na ngai ko vraiment moi passe parce que na ebi miliana ngondenge na wuti na ndenge ezalaka donc na ko tchali susu moi tembete na kende susu ata une fois na ko kutana bata mokili donc ça veut dire que milia ba musicien na ko kutana souté parce que ça milia mo mabe pe bat bazana susa batuté bat balinga mto batu tchana se voilà. Le boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais ami de Bill Gates, Motema Fefe Fanzo, le PDG du groupe LTB, Bomoni Sandra Lina Baboté, à Bongwani. Clairement et franchement, dès que Sandra Lina a franchi, et ça a bamba bambate à matabate à vrai. Serre dans Clarisse Tanga Mouyembi, Nengo Ebeli Sandra, et ça sous Sandra, Clarisse Tanga Mouyembi, Kina, n'a no moni be Sandra te. Na pena na poso kutana Sandra le olendi sa elisusu. En tout cas,
Et c'est un prophète n'a une intervention rapide. Il y a Sandra Lina va beauté. Mututu a yebi Sandra azolanda na minute. Yaka pusana bengaye solo lanaye. Ce qui peut oko aider, eza matolote hein. Eza assistance. Na ndenge vraiment c'est confiant dans Nzambe. O alinga assister Sandra, benga solo lana Sandra. Partager. Ma sœur, oh bah mon agena musika balinga ba kima. Qui a comment neti diabolo, neti sirène, neti ser moko boye déjà au protocole à Satan. Et pour même sous batchara déjà bon hein. Mutalika sona li boumone na ndenga zo tambola. Oh bena protocole à Satan. De Sandra pe ba ko boye protocole à Satan déjà. Mais ils ont bon côté, vous vous trompez. Aza déjà permis la prophète Emmanuel Dodi. Mutu nyonso o aza la planète Terre. Jean-David qui a monté mon Coca-Cola. Aux en vacances, mais Sandra Lina, il a franchi, il n'est pas affranchi. Aidons-nous, aimons-nous les uns et les autres. Maintenant, la Bakissi, aidons-nous les uns et les autres. Charles n'est pas prophète Emmanuel Dodité. Azas on a un stade dona obeta ba matolote. Azas qu'on a stade ya assistance. Voilà, tété. Dans le bibo on a cadre que tant aux ala kala. Oko kutana 2 3. Ya ngata kala na tika obeta matolote. Otali boto ba esila kutu. Esila dans boto esila dans Nzambe azong sango kana na église Emmanuel pasteur prophète Emmanuel Dodi boto ezonga. Mona seri wana ngana tika osenga te tisiko pe na mampia kana senga na ngati. Na mesana pena na osenga te. Ya on peut monique ata téléphone nga tonga beba ki nga mona arranger nga pena na message osenga te moni bat na mokilia so ba opesa bat ba ochola ba profito finga. Ya mona eso pe na kanga makolo po na piaka o mutu so akosaka na waza niveau na ote. Donc il faut se discipliner yo moko koza na piaka mais olali nzala mais mutu ayebu atuni oliaki obi olandiaki. Donc pour garder personnalité na. Sanda obi ke logo izo swanga. Otika BCG banda aneni. Yana ngai rappeler ka monita to loba boye na ba commenter ba finga ngatika komba papa chéri tika ka komba bango pe ba musicien tika komba mi ba biste ke histoire na ngeza bango histoire na ngeza bango histoire ba changer ngote mutu nyonso ozonga kana émission ngati na komba jibe komba kofi mais tant na loba ba fanatique na bango ba loba mais na tika okesa papa chéri na 2009 2021 11 ans de fermeture de pieds. 11 ans peno kama ko. Ouais na kama ko. Ya so makasi Bon na za makasi pe bato ndimangote bato baza pembe na nga ba peso témoignage. 11 ans pena na kanga makolo dans mutu te dans mutu alobi ke abima na ngai aya Alexa preuve Alexa makam. Donc na kanga makolo bato ba benga nga lesbienne ba sala na basi mais na sala pena basi te. Donc na vraiment na ba esprit moko na ebisuyo tala. Pourquoi bato ba boyo ba mama papa chéri botu na papa chéri une année 6 mois avant na ye. Na vanda na bimate. Voilà. Donc au moins que non aux yeux la fidèle. 11 ans de fermeture de ma wana ba beauté nyonso wana bena 11 ans pe. Oui, oza moya motema. Oui, bat on dimate mais na esika bat batom bat bala ça ba preuve hein. To pesi ba devoir bala ça ba preuve que ngaza ina sana na ota na année oyo, ngaza sana na année wana na année. Donc on moni bat musuba no be nga lesbienne parce ba mona mbali te mon. Na pour bube mutu mo lo baka ke sanda présenter biso kingana na mkobo. C'est n'importe quoi. Moi ça fait 11 ans na coucha na mbali te. Voilà, merci beaucoup. Félicitations. On a dédicace remerciement la bâtiment. Non, peut ça mon prophète Emmanuel Dodi, mon papa chéri, adoré. Bon na sinon ma banga opesa batute. En tout cas, ma banga ni zaina taona zaina mokili. Na minute on opesa ka Emmanuel prophète Dodi. Je t'aime beaucoup mon papa adoré, je t'aime beaucoup tout ce que tu fais pour moi. Na ebike elonge ezala bato ba finga ba cholaka. Lobi ba onde ba okumisa. Voilà, merci. Mbuta, remerciement. Na landika sana. Papa Chamala, papa nani? Papa Clochard, Tosha, papa Tosha, papa Chamana, papa Tosha. Moi mama banga siko na koma na ngosiko na ba église, bagarde papa, bagarde papa ba policier, papa Raphaël, ba franchi. Moi mama banga siko na koma na bora sumta mokilité. Sandra sali liste na sika, liste leader Miss Diaspora canadienne na peso ba mbota trop. Clarita ba on ba na ba franchia. Doa ba maman na Canada, papa bisous ya Clarisse Muyembi sœur on a payé pas sambela makasi bisous merci ba franchi to pesi bino ba mboti yo bo aka prophète Bigansumbu
prophète Big Ansumbu hôtel club center Big Ansumbu na Luanda yaza prophète Nzambe ndeti prophète Emmanuel te yaza prophète Asab ngana profiter na ngalo kwa sanda tikali na ba franchi Rive Nkono le king de Kimankuta na peso ba mbota trop et puis pour na silisa tous pepele ya mbetolo motema ma Emily Nzemba awa siko na zo une église pa Marcel Bagarda prophète Papa Raphaël pa Chamala pa Tosha wana mabanga Sandra ba franchignon ça te fait bino bambo de tolinga biso kebiki singaye ekolongola liboma na Nzambe sexe na bonzambe tokomi na ngwa soki obiki singaye ekolongola nini yaya elongolo nini yaya Amina boma moto Amina telanga na se Amina rigarete Amina petina yo Tous bozele anga moko ya kala mingi te producteur Emmanuel Dodi prophète donc makamino zaka ba franchi non baka Amina telanga na se nga petina yo so telinga na se te muto telanga na se azate so kelanga lisonye Egolongolo nini yaya nini yaya Sokelanga linga ye Egolongolo nini yaya nini yaya Amen. Merci beaucoup. Donc, important en wana. Toto linga batu batik sa batu maramu susu baya balanda nzambe. Donc, exemple les prophètes Emmanuel Dodi. Un grand merci à tout le monde. Laura Chou. Yo be na moni ba basse Jesus. Te mutato wana église. Bon, na binela nzambe trop na façon nyonso na modèle nyonso donc et na binela mokili trop na façon nyonso na modèle nyonso donc bo supporter nga po na binela nzambe pendana na façon na ngai. Voilà. Merci. Ya ça ba bien donc ça style makoma. Ah donc oyemela nzambe. Ça na polika style makoma ba binete quoi. Vraiment. Ni na police style makoma po makoma za style ba afro jazz ko ngalinga musique ya show église penda show kolinga nzambe mingi koboya nzambe pasi kolinga nzambe mingi koboya nzambe pasi dizisi love lekelote pweza makambo akati c'est ça l'amour lekelote pweza makambo motema bolingo mbota manaliwa sekele ebinzambe ebinzambe baninga ata bafinga inakweya ebinzambe donc continuons là. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à Eliezer de la prise de la caméra. Flore Makini, merci l'assistant. Jires Malele, la bino ya trop batutu, Olingra Lorachou. Donc on est là tous en abino Boutalika, on a beta ndika momé. Esvité. Merci, bisous, bye. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te la qui a moi donc malambo est immédiat. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.